Aïe aïe aïe, eza oyinda boyoka. Tolu baneti makambo ya gratuité ya enseignement na tata yomoko. Omoni bilo misusu gratuité ya enseignement est là que échoué parce que les gens d'abord en Afrique ceux qui pensent sur l'enseignement bakanisa que soko tangisi mwana azu diplôme ndazo musala. Mais pourtant que avant moi nano azomusa azokenana kotanga est-ce que bayeba kizabilo babenga inné des choses culturelles les motivations culturelles les motivations innées moi na musa ko bota mazana e mayele te mais faut tala ba biloko za ko motiver ndenga zokola mais on a fait la gratuité enseignement est-ce que vous avez un service et orientation sans service et orientation si ko bana ta batangi da bango ofele pour devenir quoi pour en faire quoi yango mona bana misusu na gishasa tu vois ce qui a échoué tam susu na pédagogie to na commercial oh salata mécanique oh salata couper couture bazo mona ngolo moko mabe or babilo kwa ndengo c'est ce qui développe le pays hein la technicité c'est ce qui développe le pays. Yo so mona na kishasa kuna batu wa sala okura maçonnerie. Siko toza besoin ba génie civil. Ba maçon wana na kishasa za londre musala mo ya pamba. Ngolo bakuna bazate. Ba maçon bazaki ba maçon kishasa ba yiko la tata la kise mwana la kise musuka yika fanda. Musuka kinda classe. Te ya classe ngo wana na niveau ingénierie, tu vois. Mais c'est autant ingénieur yo surtout wa sala ka maçonnerie. Na mona ngo na matadi là où j'ai étudié. Na matadi moi mtu abandiango construction par exemple na niveau ya secondaire mais soko kele na kati ya Congo mtu wasala par exemple l'électricité aza moins valorisé mais mtu wasala tamso mécanique face à ka salité et dû à quoi parce que les gens sont aliénés hein? L'aliénation c'est un problème de costume mental et comportemental. Si tu veux voir un pays qui est en train d'échouer, allez voir leur comportement, leur manière de penser. Donc pour nous, Congo, ils ont échoué. Ils ont échoué, les gens tendent vers un déclin, tu vois. Sans se rendre compte. Les problèmes mentaux et comportementaux, ils ont beau manakati mboka wana. Et comment on a créé un mboka elengi? Elengi mboka zarani. Kasko mela, kobina, kozana basi. Mais c'est l'aliénation. Hein? Miziki, fali molotoni. Mais c'est ça l'aliénation. Mboko se développer dans masanga. Pour bimisa banani. Hein? Bimisi ba sele yo ba fere. Te toza na poto kasi. Parce que la musique na bango instruisa ngai quoi. Et c'est bon pour les fêtes. Mais il n'y a rien d'instruction. C'est politique congolais qui est. Mais la politique congolaise, en fait, ils sont dans un cocon. Congo, tous en la politique. Ah, Fachi Béton. Coco Tamba, Fachi Béton. Tu sais, Fachi Béton, les lots, a comment Mukonji, parce qu'il a utilisé ce qu'on appelle la puissance de l'unicité. C'est-à-dire? Bah, Missouba Kasa, que chance des alaka, chance n'a qui les a raté. Congo c'est comme la chance et le pamba, mais la chance n'existe pas. Non, la chance n'existe pas. C'est ta manière de penser, ta manière de faire, ta manière d'agir. Donc nous Nzambe o sala mokili, hein? Tanga sali mokili, yemoko avant asalango, il a pensé à ça. Yango monto ki na Genèse, bazolo la création, ou qu'est-ce na Genèse 2, bazolo la création. Hein? Si aucun jeunesse balawili nzamba sali muto asali muto mais si aucun jeunesse nzamba sali si muto asali mosina mbali si ko yo yebisanga jeunesse 1 na jeunesse 2 différence c'est ça jeunesse ezolo kisaka nzamba saka dia muto na kati ya penser jeunesse 2 ezolongwa na penser comme ina misala en fait c'est ce qui fâché a fait natala discours na mo azolo bela soda moko babi biso mukolo tokozwa pouvoir ça veut dire que dans sa tête malgré ça durait dans sa tête, il croyait qu'un jour,
bakozwaka pouvoir. Alors ba qui reste bien sûr ba pouvoir ba olela sous zalaté des heures de wane ko zalaté. Dans le sens où quelqu'un pour réussir, tu dois avoir trois pouvoirs, le pouvoir de penser, le pouvoir d'agir et la manière d'agir. On a ganté na la meka na rola ta pour dans monde ko sur mali. Baga izawana meza ya élastique, ezoka malili. Voilà. Allez-y peuple congolais, tout ça la mulobeli moko zo lo bakito kwa. Na lobia mai opena njile, comment ta boité propre. Tout dépend de la volonté. Ngana lobarango omoni peuple oazo souffrir. Aza victime t'es sa complice. Mais comment se fait-il que yo so souffrir mais tu continues à souffrir au bima place anate? Ça veut dire olingango. Donc aujourd'hui la population congolaise n'est pas victime mais c'est un complice na makambo zo yela bango. Lobeli mai oyo na banda ko tozo mona oyo. Na Congo ko komate. Na Congo ko komaka kaka soki peuple alongwe na place ya kozala ka complice. Mais on a niveau négoce à la ville nini oh ndenge binato mona na ville nini ya na ndenga Congo eko za ville nini propre bo. Ah Congo ta ba ville kitoko to ko comparer ngote quand on parle de la Congo la belle Congo ezara Kinshasa la belle Congo ezara ba Paris ba ville moi c'est même plus que la tanga eko za boya. Même te okena ba est wana ba so okena ba est wana ba Bukavu na ba Goma ba ville misusu batangisi bango ba ilisi bango teke boza la propre na mona ba caniveau na bango propre mutu yebo na koko boaka salité na nini te. Donc mosaïque nyonso yena kati ya Kinshasa Kinshasa exactement eza mosaïque ya bikolo nyonso. La majorité bazo pakataka mbango bazo yaka kuchaka désolé na Kinshasa ba yaka kuchaka salité na Kinshasa ils sont des gens oh bakimi ba yeko luka ziko ko luka nga yeko luka ye atangate ayebelo ko sala te et se retrouve dans une ville où alingalia ay comment ça fait du n'importe quoi hein. À l'époque Mobutu nga na yebaka pona mutu alongwa province ayana gouvernement de Kinshasa il doit donner la motivation à cause ya ko sala nini. Mais aujourd'hui Moutounio Sanso Yanaye parce que l'exode rural ba ko saturer ce ko Kinshasa. Non, le problème est allé ya ba lukati. Place bazali hein ba ko luka. Problème c'est ko il y a développement ya Congo ba to baso la social mon gars. Nazo Kendepe vague dans le sens que tu sais moi je suis quelqu'un qui écrit beaucoup qui lit beaucoup natanga mingi na komaka mingi na lomaka mingi hein problème tout ça le monde développement Congo lelo nazo na so ba bongisa la biso social mais justement socialisation frère c'est quoi d'abord nga c'est quoi social na comme batona no hors sujet na développement to zongi si ango na sujet. OK. Moka moko te ba ko lobela social aussi longtemps que les infrastructures et amabe. Mon développement Congo soki kaka lelo ba bongisi le voies et communication. Quand on parle de voies et communication, tout ça eloka liboso nzela. Eloka mibale courant. Eloka misato mai des athées. Soki banzele bongi e kotiti na kati ya bamboka wana hein nzala na Congo ekosila banzela ka munika banzela e kotiti na kati ya baboka banzela bobongi yango biloko eza na kati ya baboka facho zo mona te mamba sala na to kokena polémique on a te poko côté wana ça glissant hein glissant nini zo mona bien mon nzela moko na batongi te na bike bambi kama bambi exemple année que même la province na Kasai hein to mona comme ça la nzela boka bazelo katani bukani donc toloba soki infrastructure nzela ebonyi banzele koti na bakwenyo surtout ya Congo hein banzela tango ebongi babiloko ezovandaka kona kati ya Congo eko banda ko bima ye na capitale eko résoudre nzala muta ko banda ko envier te que ndenge ya zako ngana sakuto non à l'époque on voyait ça nzala zala kate tu peux quitter Kinshasa na kikwito que oko sala ngo 4 tours OK zongi oko sala matadi OK zongi bazako kende ti ba chela ozoko tana bakati kono na koma tena mboka moko dia wenda un seul jour mais il y a comme un moment où on a Kinshasa
okende mwanda ba 2 semaines ba 3 semaines esili wana esili déjà nazolobela na côté wana yo zo maraka Kinshasa mwanda wana ba route principale to ba route secondaire na ba route secondaire ya rien to zika kana kati ya Congo bandanga na botama tina kole tina komi lelo ba gouvernement nyose lega tuzaka na nzela moko maka aéroport so za na centre ville okataka amanjili et pourtant tuzana Congo Kinshasa nene bako ko développer banzela bako tenyos bon bino ba diaspora batinda bino na poto botanga bako mino osala kayo te ngana yaka kotanga na otanga aussi so zonga te boy natanga maile tikala ka internet natanga na Kinshasa natangi pia na poto ane ope na so bandela susu na ebisa ki so na ba titre na yo na sala criminologie na sala na direction générale des parquets judiciaires na Congo à l'époque inspecteur Vita Kabasele Ndaza qui est inspecteur général Langai là où je fais mon stage à l'époque il y avait inspecteur Tondelwa qui était l'inspecteur général je sais pas Vita Kabasele la Koufa oui à son âme ça ba Olanda yo ba yebi ba kombo tanga tangi komboko kosi ba oyeba te nazolo bela yo inspecteur je bato basala kuna ba yebi bato pe ba yebi nga ba na otanga komote bato otanga otangi ba nyoso criminologie j'ai fait la criminologie c'est là où j'ai fait mon stage dans direction des parquets judiciaires et tango kabila ba makambo bandiko ya et j'ai été enseignant aussi tu vois oh enseignant ouais ngana bandiko tangisa quand j'ai na comme na 3e des humanités j'ai fait la section pédagogique j'ai commencé à enseigner na première primaire ce qui est impossible na bana le na 3e des humanités ndo tangisa j'ai été enseignant na plusieurs fois j'ai été surveillant à examen d'état et puis quand j'ai quitté là-bas je suis venu je suis passé par l'Angola et l'Europe et puis l'Europe c'est qu'on dit na sali la trilogie et une chose que c'est une science que plusieurs personnes non ba sala ngoti quoi la vie de so ba sala mais la trilogie ça consiste à médier 2 personnes malentendues c'est-à-dire être un mur d'éponge entre 2 personnes en conflit quelque part on peut dire comme un médiateur interface culturelle. C'est pas toujours la médiation, mais il faut savoir aussi interpréter les postures les vestimentaires de la personne. C'est ça ce qu'on appelle la trilogie. Et après la trilogie l'année prochaine je vais faire bonjour. Si c'est une trilogie et je vais commencer j'ai commencé à travailler pour gagner un peu. Voilà ma collègue n'a pas mbila. Aux départements bango biso za département ya police municipale bango za département ya canton biso za ville. On a pêché mbote bio. On se connaît. Bongo zanga mukanda mbango no bada. Bakima mbila te. Les allo en Afrique te que bakuti na mukanda te bandi ko beta yo yaka wazonga bokasa criminel maintenant. Musala facho mononde. Je vais pas entrer dans son Okima Congo poani. Tingala kima Congo tena kenda. Na kima Congo tena kenda na longo. Senga asile a poani. Tinga na senga asile politique te. Senga ya damage. Politique te. Nga na yaka ta una yepoto na yaka pona étude. Ta na yepona ba classe changer na yo évolution. Na yepona ba classe simbité monika ndenge zalaka na yokuta na mwasi mondele. Bali na yo changer statut. Na changer statut donc. Sikoyo bino batabo ende sikoyo. Maele bozwi ko tikia mkaka. Pesinga mukanda et de là j'ai travaillé plusieurs fois aussi na Woti bana bonna. Je finis d'abord une question, tu me poses une autre. Et na travaillé pe na ngunda tant bazoya, j'ai fait l'interprétation et na sala pe na télévision suisse italienne. Oui, j'étais chef chargé de la scénographie. Donc tu es l'alia. Donc j'ai travaillé. Papa, okima caméra pour. La sala nous constatons de loin. Nous constatons de loin. Je travaillais plus à côté Rwanda. Non, il ne faut pas dire ça. Donc c'est vieux inspirant mingi na makambo belé de solo là il m'a expliqué certaines choses et
puis il y a eu un moment, il y a eu un vague de combattants. Nous on combattait vraiment bien, mais à un certain moment, nous avons été obligés de nous quoi. Donc, mais dans l'entretemps, je suis panafricaniste. Le problème n'est pas toujours les Congos, mais le problème c'est au niveau de l'Afrique. Imaginez-vous que, ouais, par exemple en Allemagne, à la France, la fluidité. La fluidité à ce côté de France. Hein? Mais pourquoi? Parce que les Allemands. Mais si vous avez Congo, Angola, Azanga Mukanda, Bako Bete ko le Kanyama. Mais mentalité on est où t'en as biso wapi? Hein? La mentalité modèle on est où t'es là biso on wapi likoloka ya Mukanda on beta mutu so pendengni. Non, écoute, soit tu bukangi au verbaliser si ya uzongi sena mboka na buzongi sena mboka na ye. Mundele kutu yozo longwa musika na ba kilomètre belé ozo ya koto. Azo ayibi valeur à mutu, mais pourquoi l'Africain ne connaît pas la valeur de l'Africain? Ba biloko wana yango wana ndeko tikala kabiso na mutu mundela ko profiter na biso kaka, il entre au milieu, il divise les Africains. Azaka na Congo mundele. Mundela azaka na Congo te na kata makanisha ya africain. Ah ouais? Oui, Mundela akana kata na landage chibe mkorusa so ah Mundela façon kaka Mundela façon, c'est genre de raisonnement. Or la race européenne existe dans tout ce qu'il tu veux. Jibem daloba bon. Nalanda est intervenu Zali. Na olukelong. Nalanda, est-ce que vous savez que la race européenne il existe ça il y a au moins 40 000 ans. La race blanche existe, ça fait 40 000 ans. Mais la race, pendant des milliers d'années, oui, on n'avait que qu'une seule race. On n'avait que la race noire. Hein? Et pendant ces temps, le monde était en paix. On parle de 2 guerres mondiales. Hein? Ouais. Première guerre mondiale a été Première guerre mondiale, c'est qui banane? Parmi les Mindélé. Ouais. Deuxième guerre mondiale, provoquée par les Mindélé. Mais pendant des milliers d'années, le monde était en paix. Hein? Quand on parle de Moyen-Orient aujourd'hui, Moyen-Orient d'aujourd'hui, Moyen-Orient aujourd'hui, c'était d'abord l'Afrique. Hein? Tu vois le couloir où il y a Égypte, ils ont sorti à Moyen-Orient. Hein? Mais les leçons, par exemple, Éthiopiens, Érythréens, ils vivent au côte du mer indienne. Soit Sri Lankais, Indien, au moins ouais. Mais les gens disent qu'ils sont venus de là. Bon, tout le gouvernement, gouvernement pour Nayo, gouvernement à Fati. Tu as besoin de Fati d'été. Tu as besoin de Fati d'été. Nga question on a tout naka. Comment se fait-il que Bino Moutou si Bino confiance pour travailler naïe? Mais vous êtes là le premier à détourner l'argent ou à détourner la mission au Yazo tient en place. Est-ce que vous l'ingez? Banane va détourner. Papa, liste ce bimara chaque jour ko. Yasuko yo tout Yasuko yana. Moindo nzanga oite ba. Bango si balongwadi. Nzanga c'était Moindo ministre na bino ya enseignement. Aibi. Mbongo batinde kali atonga université na Kasai. Omoni ke wapi? Adamant. Bambongo et puis bambongo na comprendre ba million mboke kufa kala mboke na siko ba million ngo mais ces gens là ils volent, ils sont là et personne va retaka ba moté ata caméra bongo songa problème za ko kangate problème bongo zonga ouais bongo zonga siko ba million billion awa mutu koto azolo baka le peuple d'abord ngo suka na ba poche d'abord. Ah, est-ce que si tu ça fait mal. Mais je ne crois pas vraiment qu'on avait le commis président juste pour ramener les choses là sont dans prison. Na poto ba na pe en Afrique ba tambola na crèche.
Mais moi, quand je suis enseignant, je faisais l'école promenade. Ça s'appelle l'école promenade. Na cache. Oui, ça s'appelle l'école promenade. Na Congo. Ezala kaka siko na yebite na bakulu no bana bana batu bosuka batu. Le ben non bakulu no bakulu ngo elegande. Yo encore ozala sur criminologie sur nani wana. À notre époque, mon biso tango ba gendarme bazalaka. Okobi motambola ta air ni nzozunga ndako. Eloko biso tozo banga kuta na ba gendarme. Kulu na te me gendarme. Gendarme. Donc kulu ne banda na gendarme. Gendarme ça. Au bano banga gendarme pas protéger. Gendarme azalaki, on ni gendarme ko beba kota suka. Bazo kanga baso ba kangi yo. Ba motelo malara ma nini. Mais banda do banda kulu ne banda na. Ka kulu na te. Bazako yiba mais soki ko réclamer on a tongo. Gendarme wasaki wana za punition. Bazongi c'est liombo. Bazalaki ko za punition, bazongi c'est liombo. Acte wana za traumatisme. Acte wana le problème c'est que moni na biso na ba biloko on a même attendre la police appelle ça la maka. Oui, ça la maka. Il y a l'année passée balinga ba détruire 120 kilos ya putulu. Hein? Bah analyser zaki putulu. Ba keim ko la ko détruire tout le monde était là-bas pour vérifier on vous a farine. Bah dévier putulu. Autant que journal. Voilà la miki. Putulu pour une farine. Mais et sali boucan. Mais suite nango mais est-il quel obamaki? Parce que pour yo 2023 au voter nan. Muta voter azate. Président Fazala nan. Te muta voter na. Bombo retira la bon ça président. Muta voter ba ko ça la transition, ba ko ça la transition. Ba ko ça la transition. Pendant les transitions. Transition ba ko cha moni bol sans bango, sans baba wana transition pour voir ils ont en parler moi. Tu vois, pendant ce temps, le rôle on a parlé moi. Bon ça simbango. Bon ça me t'a simbango. Tu vois, c'est ça. Nani, bahati avant d'ici en mais. Pourquoi ni bahati pas na? Parce que nous on dit bahati. Bahati na ndimi était la moni. Alors honnête. C'était. Muta honnête na gouvernement na ça. Parce que pourquoi bahati? T'engala ngana moko. T'es na lobby parce que mboko. Ça faut ça honnête. Ah pardon, tu vois. Tout année âge moko mais nanga ko créer ba tout nga na bon pour bi pardon tika ça faut ça honnête pour nanga ti honnête ça pas na yo au moni nga na ko créer ba tout je parle plus de moi mais nazaka na ba na ndenga nga na monela ba ezala ba pasteur ezala ba nani nga kuna lo ba lo passer ku kokota na milieu wana eloko ali bo Moïse sali na sepena na yebisa ko moni nga na baneli siko biso nga soki na za président ya Congo lo biso na tongeza ba prison boni beko kanga bana ba déjà ko kanga te est-ce que prison za lié ya rééducation sokota ngo kasi na kota prison na makala te wana poto ya makala siko na gishasa papa kenda otika na yeba tanga za ka jeune ali teti te na 5e des humanités. Non, on a 6e n'a présenté même examen d'état, na soka na yibaka na yibi voiture, mo ba voiture na yibi car na bima bona tuti moto. Jonga tape ko. Azaki pe koka na tuta kutu yete na de vieilles voitures l'équipe so aya kolelinga akwe. Tu vois? Bazuye papa le roi zaki mbila. Faut la punition. Papa na zaki papa zaki mbila. Hein? Sikoyo OPJ wana yebaki père asali boya amas bon yo zonga na yo pa mutango parce que choc te zaki problème te azoki singa ngape na zungi na parler vie siko ayoki li solo wana azwa nanga na mutuka azonga nanga tie pa OPJ wana akomi wapi ane soda yeyo makambela kajibo na à l'époque mon père avait nanga akolala na kasho avait présenté na kota na kata kasho tela ba kasho wana zaka koti ba suba ka pembe na nyoso ka wana salite wapi donc na kota siko tiro banda rolela na lela te na zaka concentré eza place ngo c'est pelé no nango te banda na sale loko na tika siko yiba su carte mais liboso na banda yiba kara yibi kara ke usala ba master ezonga mais jour ba sala ngeloko wana na tika yoko sango na mwano. Mon fils il essaie. Moi, avec papa, on ne blague pas. Il y a des choses. Il ne faut pas blaguer. Hein? Non seulement
mutu nyoso zaka pembe nanga même bana ba grand frère ba yebi ke vie wana azaka na logique moko. Tu peux pas blaguer avec ça, l'avenir basaka na ngote. Kimia ya Congo ekotaka. Nkolora Congolais comme conscient. Do aza conscienté. Oui. Wano fingi batamayele. Na fingi te mutamayele tala papa mutamayele zanani. Le président Mboka za wana na tuni mutu ya mayele. La conscience n'a rien à voir avec l'intelligence. Okoza na mayele mais ozo papa na mbongo ba milieu izasa na maboko bato moni mbongo soke zana moni mbongo soke zana mbongo soki bozana ngo tout ekosalama mais Congo zana mbongo ata bolobi yango ekufa Congo ekufa te parce que ba milieu zo yiba makaka na mboko ekufa ozo comprendre siko elozani ni volonté wana ya kosala ezate volonté zoyate pourquoi parce que le peuple n'a pas encore pris la conscience le peuple n'a miyebité que c'est le pouvoir lui appartient hein le peuple akoyeba que no pouvoir ezalaka ya ngai nasi na bato bavandi wana na ba pouvoir na ba kiti wana basoko yiba ba mbongo ba kopakata bambango je te dis vrai hein soko ba pigeon na bazo pumba kuna so ina Congo bangalia bango tu vois baza bandeke wana ya mai bandeka mai na Congo ya ko nature ba protéger ngo ba détruire nature te ya Congo za protéger ko Congo romona bazote loba yo ga mabenyo yo ela pardon na kitaki chassa na komi babikali bitus nzamba lola nzete wana zaka subu zoli kala place na mupepe moko za kobi makaya dogo letina poto bateka bon message pour balingiko mon tala esika nyonso to bandete za ki so pesa mon pe bien Congo kota mulungu pa bandete bakata bon tout ça ce c'est tout c'est na biso message bena bien parce que émission yo et ko bandela ba live na ça ba live na cha bat ba o le bigi to message bena bien pour na président to comme 2023 et puis ba vote zo banda kalaté pour na yo ba vote ezala lango ou bien président a continuer à bongo et puis bilan na 2022 et les qui nini siko nga question na ngana tuna pourquoi ba président africain ba démissionner ngate Kabila démissionner akenda na élection juillet te azalaki na moniko wana asalaki ba mandat belé siko tango comme na moment auto na sala deux mandats asalaki ba otro ba oya liboso sakinde non compté asali deux mandats na ye moya postuler ezalaki te yango bachaki mutu mususu ya parti na bango vous comprenez bachaki mutu ya parti na bango donc pour dire que ba président africain nano yoka te mutu ba valable que nazo kokate na démissionner comment na ebité ba président africain ba démissionner ngate na comprendre ngate za kana nini problème ngo za kana no nini tu vois que quelqu'un tu n'arrives pas problème na yo oli ko bongisa okomi ko bomaka bato so sali bana ko kanga yo mais la pouvoir ne utaka na wapi tout le monde a na poto na ba Suisse na ba France na ba nini au moins ministre to député moko atalabi non vu on a salaki je pose ma candidature à démissionner à longo penda député boluka mutu mususu jo boluka mutu mususu mais ça passe en Afrique au député à démissionner banano bila président ben en tout cas namboka wana na ça fait ce qui 60 ans ce qui 50 ans ce qui 60 ans ce qui combien d'années indépendance bilé ça chaotique donc même ya président Félix chaotique bilé ça chaotique te omoni zangate batunde bazolo ba dernièrement notre temps selon babi muyibi yiba mina na pouvoir oyo de loba n'époque na pouvoir oyo muyibi bayibi oyo modèle bayibi babi sangisa ya Kabila na Mobutu taxi de président ba million kaka na ba million kaka na ba diaspora ba kende ko sala kuno beza ba mu ba congolais ba diaspora ba kende ko sala kuna yibi bazalaka na position ni tata tolo ba nanu te ba ina ba na position ba sala ba sala bango to yebi quelqu'un qui est conscient quelqu'un qui est conscient na sala ka ce que je gagne ici pour natika musala nga na sala na Congo il faut proposer au moins 5 fois mieux que ça mais bawana bazakana ko sala nano nini donc soki bango bakendaka te Congo bango moko na bango moko lingo kena moi bien les gens sont là-bas tu vois
bazwaki bango te po ani bazaki compétent soni siko sala na biso que ça diaspora de dindisi kuna soni sala parce que ce sont des gens que on connaissait ici la majorité bazao salate camarade Fati la majorité bazao salate la majorité n'avait pas une bonne vie ici ba o bazalaki na ba bonne vie ba o bazalaki makama malonga awa bazawa et puis ce qui est bizarre on nga pendant na comprendre nan pourquoi ceux qui Congolais linga sala activité na Congo au mona ba taxe modèle ko landa yo ba favoriser le système ya PME petite et moyenne entreprise au liba favoriser ta bana mboka na biso modèle ko soit chaud tu au kangi mais un Libanais aïe ce que j'ai compris j'ai fait mes enquêtes là-bas chaque fois que j'ai fait mes enquêtes la majorité ba grande société la majorité ba biloko minene au mona ils ont résister ezaka ya bango na bango bata gouvernement oka moi ministre na mongo bo pa bomba na biebi ma yete chemo indien bino zo mona ka indien or indien teza ye zo démasquer bango te eza bongo nga muta yebisinga bata mutu moko akati petit moko sala ka pe c'est pas sala ka bongo petit moko yebisinga bive moni awa hôtel oyo kolo lango intel babimisa indien yango zo mona indien zo parvenir même ko beta congolais mais Congolais ko tout ba ministre azo mbata na kata centenaire boye bil sur ngote monata oh Zak le kuta sele ngobe mission ministre ya santé mbata azimbata indien ya mvunzi tiens suite et fin donc Bila président médiocre na lui va président nyos non seulement yé penza ko comment on attend ça dans la volonté mais si quoi manière à procéder à sa confiance et entourage entourage en peu bon centre ville ya Congo Bila na ngonde nini ya Kinshasa wana Gentiningo Bila pona yo c'est le bel invité moni batu ba kuna ba moni elokali bosono lo bananga elokali bosono na zolo Bila moni biso meme na ba poto ezala ba wenze oyo ezalaka tisiko ezalaka ka wenze mais soki muta komi ko buka na wenze po au profit ya batu miso bino makamunyu so sala ya malambo mona ngote ko profita kaka na wenze wana netini papa boyo yibisanga jitina sale nini Gentini à part ça qu'on a na yombite na Kinshasa ba foule longwa ba comment on est tout le temps un peuple congolais soin et mo ka loba yo mona kinwa aola ta kitoko moni ba projet wana oya ba foule ngana za initiateur nango à l'époque au salarié bo liambongo bokima non ngana za initiateur nango et puis j'ai encore le projet chez moi ndako devi obombi na yango kuna mboka ezokufa naza na projet ya ko sisa salité na Congo wana na solo la kango à l'époque premier ministre de Zagana Gizenga Congo a salité Gizenga à l'époque azai Gizenga azakina conseiller na yemo ko Fulgence Mutombo azawana makambo na oloba soka za aoyoka Fulgence Mutombo dans le solo on sur projet comment finir la saleté au Congo. À l'époque, on était en train de construire quelque chose. Donc bon projet. Oui. Est-ce que tu as un an de ça langue au Kabata projet pas jouer ba ça langue. Ngana na yebisa ngo Fulgence Mutombo. Siko yes kanga sani. Ote yaka na ngona ke nango pas gouvernement bité. Projet eza ya mbongo, je l'ai conçu moi. Non seulement que na solo la pena mutuko directeur il y a une grande société etonga ba énergie nucléaire. Azana Chafuzen vient au kufa papa na directeur na yebisa ki à l'époque la senga bimboka na ngeza na mbongo tabi mboka sana mbongo tezana minéré à l'époque moi je ne connaissais pas encore le coltan ayo senga bi obi coltan na bino les chinois fabriquent des habits avec le coltan Azana Chafuzen Azana Chafuzen na Suisse le monsieur en question pesanga na mail na ye na benga vieux wana Fulgence Mutombo Olé azo projet a memango ndenge zokendela mais ye siko anga sa ndeni ngana zana pesa ngabe ata na pesi yango okosala ndenge ngana kaniseliti na ko pesa ba papier mais otikela mutu nga c'est plus fort que zana ba papier. OK, merci monsieur Sidi. Alors message à Souka pour le président et puis pour le peuple congolais après to kata na biso ya Souka kaka
2023 basa ani président mboke bongaka na ba punition a punir bana ba yokaka soko bazo a fembo kamere sa betama ko betama wana te parce que bangonyo so bazaka ba grâce présidentielle toujours mona pe jamais la kenda ba konga ye wana zaliba Jamal gas tuna bango ba konga ye wana zaliba ndate pourquoi parce que les gens là mboka yemo bonga na ba punition tu tapes sur une table boum ça passe ou ça casse. OK bon état mobile il tape sur une table ba oyoka yo parce que oh bango bazo sala ils a bango ba finga msamate à la fin c'est toi. OK message pour le peuple congolais. Peuple congolais, peuple oyo, peuple oyo aza est conscient, aza complice. Au lobby? Peuple aza inconscient, aza complice. Alors peuple, heureusement peuple vous baza inconscient. Baza inconscient, baza inconscient. Yamine oyo ebinati banane. Par exemple, imagine-toi, peuple mboko yoko bongate. Ce que vous maudissez, et que ça la mandenge boling. Bozolo bango peut-être pour seka, boko seka mboko ko bonga kate. Ti ozolo mboko ko bonga kate e bonga mukoloni. Ah yozolo ba président a tapé sur le table, a tia pénition. Soki yo ningo za ba projet na okekuna ba pesi mbongo esimbi te ba kangi yo sepela. Ba opesa ngambongo simba tena na domaine. La domaine de nettoyage, ko da demande ni olongola saleté na Congo. Au monique saleté à Congo et au senga ma belé, facteur belé. Regarde, mbongo so par exemple ba pesi mbongo. Et que simbité ba bungi ba ko kangayo. Mbongo ba pesa fo kangaka bato. Ba ko pesa nga président kangaka bato te. Loi de kangaka bato yo pesa so. Mais na rebit, si ko président pa ko yo bimso, bon temps ba grâce présidentielle. Wana grâce présidentielle so qui déjà loué kangio. Yes quoi ya ko plaider sur yo. Ouais. Ndo bimi. Mais na Congo ebi que président kangaka ne pe mutu. Ah, ba conseiller ko ba kangaka bato conseiller so que négocier na komba président. Merci beaucoup. Soki si boye pona lelo. Bon, soki bo linyango to ko bandela sur live ngo après ozaka à pied levé. Bon mon mai oyo. Ti Congo est comme en 2060 selon les gens ba ba sali ba analyse na bango. Kala me comme jamais propre boye. Mais une fois ah et comment mine de rien. Congo peut bonga mine de rien. Tout ça ils ont seul le mot qu'on a monde Congo. Ala me comme soin boy. Na yebi si au monde Congo. Bana ba plonger la kati. Beaucoup ça la deux récoltes. Mboko otoloni obuki olono obuki kana Congo. Moni mayo so comme boy na Congo soin boy. Ba comment ya melango. Tata toza na biloko misusu à part ba minéraux ba nini le Congo est capable de se développer. Tala est-ce que le secteur à Sekebanza na ba boagi moi sa caméra libanga. Ba jibi on a dit. Boagi moi sa caméra libanga. Na bandi ko loba bango na bango ba yebani. Qui sait? So ça moi c'est bango bale ngai makamana bango taliban est-ce que le secteur à Sekebanza wana Sekebanza nyoso lelo yo bazote bandi ko teka ba village mso na Mwanda. Est-ce que pétrole ezana Sekebanza est-ce que ça c'est que ben ça vous calculez en gros et ça taille à Israël hein? Les gens ne savent pas ça mais bah le capital de Longwa et comme na ba Congo et changer ni c'est pour biloga makasi za bwana na capital changer le côté secteur à Sekebanza bandi wapi et soukeli wapi est-ce que ba Mwanda nyonso na pétrole Angola ils ont développé le pétrole na diamant pétrole ya Angola ya Congo il qui Angola est-ce que vous voyez ba que l'Équateur pétrole ça est-ce que vous voyez que Congo ça na cuvette na place wana na cuvette wana so bandi exploiter pétrole kaka eux na Équateur même Congo Brazzaville Gabon na ba Centrafrique bango nyo surtout à côté fiasco. Merci to lobela ngomba la sima. Alors bomoni mboka yango ya poto président de la République afanda na poto tala so des moutons. Bakareza roleka ki toko sans problème. Ya biso so des moutons so kareleki tangezo kita na mpanzi wana e bukani. Alors talamai toyambi inconscient européen diaspora atangi be na chik na ba Afrique wana aboyeko la selonga lobi ki toko bola de mission de bandeli. To senga propriété et ya na mboka. Jantini Ngobila 2023 na yadi ke boko lega na bino mais bosala musala siko malam po mbalo to na lisu na bino likola lisu ndego Eliezer
Daniel Esafouda comme na 3e bureau aliaki mbanga na internet bomoni mwasi yango ya pembe azuli mwasi ni anda kumbanda mama pe moya kende ezata lobi azali titulaire ya poste aza aéroport Daniel ataki wana limbanga akozonga na aéroport ya parler na ye donc to sengi na ba député mbongo bokozwa bosaka na na ndenga bien c'est bon bien aux amis musulmans aux attendre 7 basi mais ko liambanga na internet bongo ce n'est pas vraiment bien pour na ba député momi wana aleki mwasi na ndako na nini bobongisa mboka check c'est pas pareil.